Linga kiyo mingi, Janina. Motemini na balandi FM TV na yemoko le descendant prophète Kimbangu AC aka moko na ebisaka bino ke na ba idéologie boye izalana nute na kati ya Congo. Faut ko féliciter mutai na ba idéologie na ye. Ayaki pe to féliciter kiye. Muninga za pe en place to zo betele maboko. Pourquoi pas na tour nango banda cha mwana muninga kale. Boniko première mission à 2024 yango yo. Ba merveille na ba inina biso, ba merveille na mobos Bili Maluwa. Force tranquille. Joueur yoyo to koti 2024 qui to connaît lengi. Ba kanisa ki ke ba ko kimisa Congo. O kanisa ki ko kimisa Congo. Comment la kimisa ka été? Congo aza mystique. Wala tisi ya peso ba mbongo. Ozuba mbongo wala wapi? Na Congo te. Boza ebele na pesi bino mbote bisika boza ba merveille na bino. Mamisa mukomene. Na kati ya Paris kangela nga Château Rouge tambola na yango na kata sac na yo renye pe na tana yo ba renye ka pe na tana bango pe renye merci pour na moi cyclo tindele nga ono kwa bana to no kwa bana sengi fo pesa kaka yango wana ni makambo mama Ritz pe to peso ba merveille 2024 to liaki ba soso na ba loso to monaki e bana bale ba sepeli ba yini pe ba yube FM pesi cadeau ba pesa te ndenge ni to sala musala na biso. Madame Fifi a yope lokola ba merveille, papa Jean Detemouya, ba petit nanga ba cameraman, oya mission na bino. Boza tellement ebele bo landa biso na Paris na Château Rouge, na répéter le sous mamisa mukomene, tamola kana Château Rouge na poche, na kata sac. Renye pe na tana yo. Oya ko boya abandela na Château Rouge, d'ailleurs kutu za pe ba congolais, teza ba français. To zonga wala kata Congo. To boza ebele bisika boza émission na bino yango. Batu balobaki ke o ekozala to ekozala te ekobimo to ekobima te chaba chayo apusani biso pe to pusani okantia ko diviser Congo yo na révéler bino loko moko Lumumba babomie na Lubumbashi na l'époque na bito so za Katanga ezape ka Katanga Kimbangu akufika akuna eza wapi na Katanga source ya fleuve Congo bandeli wapi kuna. Allez-y comprendre les révélations de vos aplasoirs. La tikibino na suspense mais on va terminer le solo. Tu as mis bande quoi idée pèse basé pouvoir. Est-ce que ça la qui tricherie to moni na miso? Di jamais vu nan asamoni. Qui vous est lequel là? Oh, Katumbi na luka Katumbi photo kutana, photo ça l'émission. Photo ça l'émission. Nala si poto sala wala pasteur nanga mais vieux excusez ainsi dit et que wap mais l'autre le belaote mais IDP séduit deuxième ballon bako beta bien été joueur ni na beta qui pendant 90 minutes l'époque il y a régime passé parce que ça doit passer banani bako chasko ba joueur il y a bien tout IDP ba le bela biso ba combattant ba parlementaire debout il y a Éthiopie. Na emoko le président Edi Kankou. Ya onini, ovimbani bondeni. Assez la vimbani. C'est moi pouvoir papa. Ole soso. C'est moi pouvoir. Ba merveille na manam. Merci pareillement, après na zo profiter pe na occasion où ouais, ma pesa ba merveille na ngai na président Maluwa. Bili Maluwa epa zone ba merveille na ngai na pesi mbote ba merveille na ngai na mon cœur à moi qui est mosika toujours epa zone na pesi mbote na Palmira bébé Junior Kiana Pena Samuel bipa ino suba zone pe ba parlementaire de Bounionso ya IDPS epa ba zone na pesi ba merveille na ngai na pesi ba merveille na ngai lisusu na bana ya KV Mobimba bipa nyonso bazomi donc ba merveille na ngai tozala mbula sika pouvoir sika mais la ko rectifier mo ko 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 le ba olobi deuxième mandat
mais moi la voyez ça OK ça premier et ça deuxième mandat non mais la terrain on a deuxième mandat pas aussi 2 ans il y a le cas mandat deuxième mandat te premier mandat malobi premier mandat tozalaki na transition sans Kabila asko tozasi ko na pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi oyo bokomona siko mosala ndenge ekosalama bosi bomoni eza ebele Kasavubu asala te Mobutu asala te ovi musée asala yango te oye kozwa oyo Rwanda oyo naye kofinga te mais en 2024 limbisa bango Rwanda oyo Kabila asala yango te makambo soni oyo na Katanga Israélien, grec, juif, zambien, Katumbi, à ton 1 km de l'autre, c'est qui est dans le l'autre, c'est dans l'aéroport. Très bien. Donc, Naeko, il y a OK, tu bandes les premiers mandats. Likamute, Bandeko Bazé Belé, na droite, na gauche, nayo, Mote papa. Mote mon frère. Oui, assez. José Maria Tchala. José Maria Tchala. Ok. Ça, combattant IDPS. Moyoweto. Moyoweto. Vous avez pouvoir. Vous avez pouvoir dans ce pays. Premier point, on a félicité le président Béton. On a souhaité bonne chance. Tamoko Boyakala, le président n'est pas un magicien. Seul, il ne peut pas faire tout. Avec l'appui de tout son peuple, il va faire tout. Merci. Il faut tout lingana nano. Il faut tout lingana nano mingi. Tout le monde tout le monde l'union fait la force. L'union fait la force. Très bien. Ce qui te sert le Lokoana. Donc, au bête en boîte à 15 à 20 ans. Toi, mais à tes mains, Miss Boroyo. Boroyo. Tu vois, tu de quoi on a parce que là, on a micro. Ndeko Mote. Ah, Mote. La cancer que Boyana Bapolo IDPS me Boyana Mote. Bon, IDPS c'est un état d'esprit, hein. Pour nous, à IDPS, ils ont un esprit thème, état d'esprit, il y a partie de, c'est ça l'IDPS. Vraiment. Ouais, et puis, quand je parle, c'est pas le polo qui parle sur moi, mais c'est l'esprit qui parle sur moi. Très bien. À cause du combat que nous avons combattu pendant 37 ans à l'IDPS. Merci beaucoup. Comme on a marché à Banija, ouais, vrai combattant de l'IDPS. Il faut basater. Il faut baser la rater. L'IDPS, faut combattre à la rater. On est tous des combattants. Très bien. Passez là, micro pas de comme Soussou, de Kombote. Ah, Mbote Bingi. Comment on a dit? Kombo Suède qui ngombe. Suède. Oui. De quoi boké tu t'es? Té. Fait yemo kaka. Yemo kaka. Ah, plaisir nini ko kota na 2024 na ndenge bozu pouvoir. Naza osepela makasi et puis Congo Mobimba eza osepela makasi na ndenge président Fatou Béton a doublé mandat na. OK. Parce que mandat au premier mandat azaï nango azaï combattu makasi. Ndenge azui deuxième mandat vraiment to osepela ebele. Ya solo wa. OK. Ça va. Ndeko azakuna Mbote papa. Mbote papa. Je crois que Mbala Liboso mona assez hein. Oui, première fois là mona yo. En tant que combattant de l'IDPS, tu as toujours na na biso etala musiga. Et barake oyo azali boya alibo. Ya solo comme nani? Comme nanga Isaac. Isaac. Bon, pour ngai nazo loba, c'est la même langage nazo répétant de temps en temps. Très bien. Pouvoir et président Félix Auto peuple congolais voté ezalité pouvoir il y a batu moko boye ou bien communauté internationale et européenne. C'est une libération du Congo. Congo ezalaki na esclavagisme ya ba occidentaux. Aujourd'hui nous avons
reçu à concrète malégance politique ou occidentaux imposé na kati mboka na biso. Très bien. Yangwana victoire na zoro dediano na ba héros nyonso bakufa pona mboko surtout ba combattre IDPS o batumba ki na ba na permanence na o biso bakufa kana époque tozo ke notika président national na saigné nyonso na dédié bango vraiment victoire o et en plus nazoko loba lisusu ke pona ko relater nyonso en place que Congo nous sommes libérés aujourd'hui. Peuple congolais, il puisse connaître ça que nous sommes libérés. Hein? On était des esclaves des étrangers. Baroya koyiba bato bayibi bazui richesse na biso bazo revoir ma biso ba mikolo richesse to bandaka ko comment la passe. Et en plus, bazo se moquer na biso. Aujourd'hui que nous avons retiré tout, hein, tu peux sa confiance dans le chef de l'État, hein, on soto sengi et remonant sur le terrain. On passe micro et pas de quoi il na moni ala tselongi ya Augustin Kabuya. Ouais. Fachi Beton. Mwana ndako. Mwana liboso ya Congo. Mbote ndeko kombo na. Mbote papa kombo na ngai Félicien Kabulu wa Mutambai. Awaka baluba batabandu nubazala ko to tozala ba assez tozala tuna la tozala na mala bazali lokola ale azanga ya yezanga ka baluba te na ile pesa zo sakisa na tunika beko ile pesa zo sakisa na maboite na mabete tozala baluba te bikolo moso bazala neti azam kongo ndegolanga ozuye Isaac tozala. Ok, Isaac, c'est Isaac Afeli. Plaisir ni bino bo zu pouvoir. To mabomba mini no bino bozo bombe la biso. Yambo nazo féliciter na no peuple congolais. Parce que na moins que conscience ezongi. Le 20 mututu azalaki wana ko a voter ka numéro 20. Na bala partout na yoki isalingai esengo makasi. Ya kozongisa mayela makanisi na biso kopesa mwana mboka chance ya kosala musala yango biso en tant que ba congolais confiance na biso to renouveler ngo lisusu et pas chef de l'état. Très bien, très bien. Parce que oyo akoki kosala te na mandat oyedeki mais awa akosala ngo na toute liberté. OK. La CPI, je crois que l'émission le lot aux Arabino. Passez de micro, Papa Mbote. Mbote, mon frère. Comment on a dit? Comment on a Moulasi, combattant de la première ère. Mais on a mon image de Sayo. Oui, je le dis. Au bandara na de fait Papa Tshisekedi. Je le dis. Camarade Naye. Depuis 82. Boulier Naye tout. Oui. Mais moi na air moi na bino air mon pas petit peu ma bé. Est-ce que conseil beaucoup peut ça y parce que moi na bino tout le bas moi na bino. Hein? Moi na bino. Ou je pouvoir sur qu'on a minute. Félix Tshisekedi. Hein? Conseil beaucoup peut ça y na deuxième mandat ya jui. Dans la zone conseil à copier ça y était. Parce que Aza déjà na conseil wana. Ayebi déjà ye moko amoni yango na terrain alobaka boy na premier mandat na ye tango nazaki libanda nazaki komona makambo mususu tango na ye na koti na kati na ye komona makambo mususu. Cela veut dire quoi? Yo mo pesanga réponse te yonde faut répondre ndé ba peuple ndé ba la besoin ya no wana siko ngana ko pese conseil en tant que combattant parce que la bino alobaki déjà yango nazaki na kati te ande o nazaki komona eloko mosusu tango na koti na kati na moni eloko mosusu. Très bien. Ndeko Cyril, c'est ça là c'est Mbote assez. Boui Malamu et meilleur vœu, bonne année 2024. Merci vraiment. Plaisir ni nous allons. Plaisir il y a trop. D'abord,
Je tiens d'abord à remercier l'éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour son amour, nous avoir protégés pendant le 16 ans. Recommander Lingala beaucoup plus, Lingala, parce que je suis un ranguer, je suis un communicateur de l'IDPS. Mais plus c'est Lingala. Alors, 5 ans où l'équipe, parce que Batubele Bisoto, c'est la doublement. Toujours c'est la tantôt, fait à fin de l'année, toujours c'est aussi, fait à victoire na biso, oyo, ba Congolais, Tolongi et Tomba. Pourquoi assez avant d'en approfondir, oyo, et qui cause la peut-être ma question, pour te répondre. Parce que vous êtes journaliste un peu, il y a la différence, j'ai toujours senti cette différence-là. Entre eux, merci beaucoup. Osa un tout petit peu journaliste moko, osa la cabémission, on a sens moko à proximité. C'est-à-dire, batoalikolo, osansala batoalikolo, bakambi, na batoasi. Merci. Alors, bakomole tout bala nanga lelo esengeli ba ebeloko. Le 5 ans, oyo Félix Antoine Tshisekedi a dirigé notre nation. Ezaki na conteste nini, na contre nini, na ba difficulté nini, na ba situation nini. Alors, mes chers compatriotes, partout dans le monde, je pense que pour moi, ce n'est pas la première fois que je suis très bien. Zambé ayaloli biso. Biano, ba prière na biso, ba maman ba nyokwami ba passe qui dit que le nom de l'éternel des armées est la likolo ya nyos. Parce que Victor Félix c'est ça d'abord Victor d'origine congolais de père et de mère que nous sommes. Congolais Vandakima, nous allons, et vous et nous, à bientôt, nous allons conjuguer le verbe manger au temps présent. Parce que manger. Je pense qu'on va en parler beaucoup plus. Merci. Très bien. C'est M. Cyril Mandama Nakoli, IDPS Mobimba partout, Bozouami, toujours. Et Bikanko, Alain Ndeko, Nabosani, Tena, Bapoli, Mbotendeko, Bamerve, Mbotendeko, assez. Plaisir, très bien. Si on a le poli, sans assez au libanan, poli. Les aguilis se quittent. Le match à la Makassi. Les aguilis se quittent. Poli. De temps on a poli. Toute la communauté internationale mobilisée pour la recolonisation à Congo. Mais poli. Le 20 décembre, les aguilis match aller 2-0. 2-0. Le premier, pardon, le 31 décembre. Match retour. Encore de plus 2-0. Donc 4. 4. Pas poli. Mbokoyo. Ba prophétie et Pesama. Et l'Obama. Le lot, tout en a réalisation de ma profession ou ma prophète ya bicho ba yindo ba pesa tel que mfumu kimbangu a pesa boko c'est la kimbangu ya femme kamote parce que bolobaga bien que 4e président on peut changer on peut changer 5e président de ce que limité au 6e président on va ça la classe descendant kimbangu c'est nazana ma prophétie à Congo de Kakutu na yo mfumu kimbangu alobaki le jeu officiel 4e ou 5e président. Ils ont conquis ça. Tu as déjà na 4e président. 5e. 4e président. 6e. 4e président au Kimbanga. 4e. Oui, 4e. Pourquoi expliquer ma 4e comment 97, Laurent Désiré Kabila. 2001, continuité à Laurent Désiré Kabila. Voilà, continuité. Voilà 40e. Continuité à Laurent Désiré Kabila. Continuité à 3e. Donc 4e de Félix. 4e. Bon, bah prophète Baya va nous dire que 5e. Poli. Ok, très bien. Poli. Donc, tout ça, na prophétie à Kimbangu, 4e président. 4e président d'Akoya, Akotaimbo Kaoulou, Akochangu na Rai, Bogo na Sima, le ligne à combattre à Congo. Très bien.
boza ebele bozolanda biso balobi 4e président, mais en tant que descendant prophète Kimbangu de témoin ya photo kota la laboratoire to tuna banvulusi donc na terme oyo bankaka répondre bayebisa biso 4e to 5e parce que moi désordre moi ekoti na kati 5e 4e président je m'excuse vous comprendre moi tout ça moi moke c'est normal nous autres peut faire ningala 4e to 5e donc c'est un peu ça ndeko di moi mutuna lelo excuse chef de l'état a eu pouvoir plan B ezanini oyo bobongisi bobosala musala parce que congolais aotalela bino Congo nyonso mobimba azotala parce que oza virage à souka parce que soki a raté yango et c'est fini. Moi 2 minutes la question là. IDPS viva viva Fachimbe beto Fachimbe beto Bomai wakalinda beto Mukisi muntu beto Papa gratuité beto Ache maternité orphelin beto Tombola le boka na base Viva bazola na biso na ndako basanti que ici c'est IDPS toleki ala mutu musu toleki abiso so bato IDPS so natali na ngamu na ngala moni Cyril na moni Alain na moni bato nyonso bazali bato ya IDPS ndeko ase très bien awa ezali so makambo blagi te na bandaki ana bandelike batiaki bakale oyo azobenga na lokolo oyo akangi lokolo oyo oyo akangi lokolo wana kuna bazobenda asala mosala emonda na te melelo emonda na miso ya ba boye to boye te tolobi emonda na miso ya ba soko oke awa arena Kinshasa ezotongama oke awa centre culturel ezotongama oke awa asali misala ebele donc lelo toza sikoyo na ta oyo totonga Congo kotonga Congo nalandaki chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo batuni par rapport à malobalobaka à kosala Congo allemand d'Afrique a répondre boy alobi oui nalobaka yango na réalité mais mpona kotonga Congo ezali eloko ya jour moko te ezali eloko ya jour moko te ezali effort ya congolais nyonso ndenge tozali c'est-à-dire ACO oye na libanga na yo oyo mpe Cyril Alain bandeko ndenge nazala bango boye mutu na mutu mpe amemi mpe oyo ayi mpona kotonga Congo ezali eloko ya jour moko te alobaka kosala allemand d'Afrique lelo tomoni ke misala ebele na bakolwezi baéroport international etongami bana loja natalaka dernièrement année passée mbula ebeti na aéroport ya loja bazomema bato na pusu me lelo ezali lolenge nini tokende Mbujimayi tokende Kananga tokende Kisangani tokende Goma ezali lolenge nini tozongi nao na bana ya Goma lelo évolution ezali lolenge nini toye na armée parce que oyo esalaka mboka ezali économie mpe armée donc nalobaki sécurité nationale lelo Tshisekedi a valorisé armée na biso soko moto aboye tolongola ye nazoyebisa na ndundu bainterdit yo kende Kalemi bainterdit yo pamba te ndundu olinga kokatisa panage okende Tanzanie mais tolingi bomona ndenge Tshisekedi akoprêter serment awa comme ça mutu na mutu a répondre na mabe oyo asalaki na Congo ndundu aza na bana 9 ndundu wala ya mutuna na tuna kyote yo ke kota na kozonga papa ndundu abotolo mwasi to ndenge nini nalobi ndundu nazoloba foto na ndundu ngona na nena albinos oui albinos national c'est Moïse Katumbi bambende kombo albinos national nalobi albinos national c'est Moïse Katumbi ya sawana albinos national wala te omoni toye awa juste bolo ba ya bino omoni na tobetie omoni tobetie Fati avec 73,38%.
lui oyo bana s'attendre kia kozwa na bamashine oyo nanga bandeko balimbisa ngai nga nalingaka boye nanga ya mutu munene non wala te wala la pekisaki ona bake benzela awa te zela oloba par rapport ya yotika ngai non nanga yokokikondima yokosemakikone nanga zela asi mafinga je retire ça vas-y ok yokokikondima ke nanga akende kosalie na ba M23 mpe nanga aza na ruchu nanga moto apesi bakatomi ba machine mpo baya batriche élection comme ça na butu baya baya kotisango na kati ya seni mpo katumbi abima président katumbi abima président wapi banakini balela bana mazembe balela bana renaissance balela bana veya balela tokozoba moïse tozobi yo tozobi yakoloba lisu tokozo ingala wana ngana botama na yoka yango te mutu ayebi koloba français te ayebi koloba swahili te ayebi koloba lingala te très bien ayebi nini ye kake parce que toza boza ebele faut ko partager ba minutes ndeko na ngai papa kombo José Maria Chala ok na mutuna na uta ko tuna yango boningi boka bola 2 minutes bopesa biso réponse parce que bayimboka baza na ndako bazolanda bino na mutuna utuni na sepeli mingi na kanisi deuxième mandat oyo Félix va faire le miracle par quel moyen avec sa force avec kaka sa batu oyo te ba travailler ki na ye puisque yemo ko lobaki bo voter ngai bo kosepela premier mandat bo moni ndenge na souffriaki c'est sûr deuxième mandat azana batu oyo kosala na bango o bazana idéologie na ye na ikosimba puisque alobaki mo bi deuxième mandat ikosimba na landa ki interview na mo boye na TV moko boye journaliste atuna bi tu vas réussir 2024 bi je vais réussir deuxième mandat ako réussir siko na zongi na mo mokei fona loba na Swahili po ndeko nanga Moïse Katumba yoka ya kofinga azande côté Moïse Katumbe Lombashi pale Lombashi katangira zaka mais shufamiake mais Moïse Katumbe shufamiake Moïse Katumbe leo Moïse Katumbe nataka kukufera pele kintu moya unaona mouvement moya vilifanikaka juu kwa gouverneur ya Katanga unaona bien unaona mouvement vilifanikaka juu kwa gouverneur ya Katanga leo unalita sasa uko tena president Kongo hautaweza na tutakufunga she bantu ya DPS tutakufunga minyoloko kuweka mbuloko unashifaa kwa mzuri okay ngolo bani place wana lobi nini traduire mwana ya malobo loba na Swahili na bibi so baita autorité pes to kanga yo bo kanga ye okay asani ni ko boka non pisa to ayo de la sema kama na biso usomoni yo sana ndako na ngana utia ndako na ngale kutana jendo na yo ko sepel eso ko sepel voisin uti atiki ndako na ye ayo na ndako na yo ayo kana jendo na yo ko sepel répondre à nous je ne sais pas sepel wana makambo ya bino na bango ndeko na mai oko répondre biso na mutuna wana lelo deuxième mandat bozui mabongisi nini oyo bino bo préparer na ba gouverneur nini oyo bino bozo préparer na ba député nini oyo bino bozo luka bocha na assemblée provinciale bon pour nous on va répondre le cola peuple congolais a pris déjà confiance dans les chefs de l'État Fachi Beton yeba que le peuple congolais yeba que confiance au après chef de l'État confiance en ayant au chef de l'État je ne sais là-bas on va emballer ba ko CP là mais nous bisanga na ko taper na moi mutuno tunaki ndeko pona Moïse Katumbi qui se prétendait d'être congolais mais ça congolais était azapé politicien peut-être mais commerçant na o ebisa Moïse Katumbi boy monsieur Katumbi sache-le bien que la politique c'est un art, une école de noblesse
caractère d'apostolat au service du souverain premier qui est le peuple congolais. Keba, ça c'est le Congo. Zonga na Zambie, bamaguni seyo salana. Nalike kalamini tezo sekelo mabe. Narasi, on me dit déjà la situation zanango. Et donc c'est la grave pour nayo. Nous sommes salana et c'est bani. Tout ça peine à preuve à l'appui. Et tirer en prison, je te l'ai dit, tirer en prison, mais c'est Katumbi tirer en prison. Zambien, Italien, Juif tirer en prison. Et pour le coup, le monde de qui est congolais. Donc, pays à Tamoko qui réclamait que non, botin de la biso, mais c'est Katumbi, Ayako Samba, au sol le bio congolais, au Kozalaka na Congo, qui sera emprisonné ici au Congo. Ok, très bien. Donc, on a bozo banga tena ba promesse bino bopesa ki batuke bokomisa Allemagne, Congo, Allemagne d'Afrique, mais tout monde a kiangote ni atelo ko moko to moni. Mais na habité sous na deuxième mandat a bozo préparer sous nini ya kokosa ba congolais. Bon, congolais ni mané ka kokosa ka. Ezate ke to kokosa bango. To kokosa bango te. Premier mandat yo moni na ndenge président Fati à travers nango. Azala qui vraiment na majorité na parlementaire te parce que ba député nyos yo bino moko boyebi ya olobate ba député nyos ya pe perdre nde bazala ikuna siko na minute ndenge ye moko azui lisusu pouvoir ba député ekozala biso tokozala na privilège na elo nyos oyo tokolinga to sala tokosalango c'est que na pouvoir d'ailleurs kutu na oloba pona bandeko nanga o bazolo ba komba ba Katumbi ba bato ba otungisa biso oui kanda nande ba otanga meme ba kombo na bango parce que biso na minute toza isusu amakambo na te très bien parce que tozo se concentrer comment travailler ba biloko to président Fati a oloba pona asalango akokisa ngo nyoso. On comprend. Très bien. Ah, Yangwana. Papa Langaï. Merci pour la question. Ngaï Nazali, qu'on réponde à deux volets. Très bien. Premier volet, Zali d'abord, volet politique. Parce que le président de la République n'a pas un mandat naïe ou à aussi ça. Tout ça qui n'a majorité n'a parlementaire. Tout ça qui n'a parlement moko ya sangisa. Oh, est-ce que vous avez dit que le président de la République même a déploré avant de voter loi mais ça bisombo ya bic. D'après Sambon bic. Pour passer la loi. Il y a un carton rouge. Na ba député na le bango devant chaîne nabino devant micro na yo que carton rouge to prometa ki bango peuple congolais to sito pesi bango mingo bana mo na babana la kati ya parlement na o tikala ko mona bango le souci babungi pe politiquement très bien président a rejoint la majorité parce que je crois ça. Bisous de majorité obligatoirement. Il doit travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Deuxième volet, on a signalé, on a fait ça. Signal fort que ne pas bateau, s'étendre que Bazali va opposant. On a dit Pasteur Ngalas. En tout cas, au sambe la ganzambe ya solo be ya lukuta. Au sambe la ganzamba ya solo nzambe na yo kosi yo. Si nana zaki vraiment croyant, na kati église na ye. Na ko nyata nsu makolo kuna te. Ba ali bato bazali ko endormir peuple congolais pour travailler te. Il faut peuple congolais ayeba politique ya asala kokenda kolekisaka tango na yo ofandaka na kati église toute la journée ke nzamba kosala président aye
totia ye maboko tobongisa mboka mutu na secteur na ye place azali. Moi je suis un ingénieur ya foire industriel et ménagère na secteur na ngai na kosala ke mboka na biso etombo. Chacun de nous il faut apporter pierre na divise ya mboka oyo na kozongisela papa oyo ndundu vert. C'est comment ndundu vert bino ide pesa na kombo yo monaki mboka oyo ezalaki ya oteka mboka bosomba mboka mais ntango yango esili yo na Kagame na yo moma oyo bobanda kosakanela mandefu moma oyo ya mandefu te yali ya bakongolais et en plus Katumbi akozala arrêté bakokanga ye lokola mwanga chuchu bakangaki ye akosamba awa na babi nyonso alie mbongo nyonso ayibi Congo wateka baminere akofuta yango na mboka oyo ya mbongo na biso ya Congo il faut mbongo wana to récupérant totonga nango Congo. Très bien. Ndeko Cyril, oui. Bambongo bino boko récupérer wana bo récupérer liboso ya 100 jours otomona misala wana. Première question. Deuxième ezali bino yo kalate bozo prêter serment musala nini to plat benini bino bo préparer parce que Congo zozela bino Congolais zozela Congolais mbabala kaka ete ya soki olaki ye lelo na ba 12h bango ba 17h à télémelio kaka Congolais moko wa balukela bino la habité. Est-ce que la ndenge bino bozo sala makamu na bino boza sur ya kobimisa ba pion o ba kosala fierté ya mouvement na bino? Merci beaucoup assez encore une fois de plus de m'avoir encore une fois de plus m'accorder la parole, mais je n'ai pas beaucoup le temps ya ko perdre de nakositaka kombo ya batundi na ba combattant IDPS vivant Fatibé béton tozana tante on ne peut pas accepter que tout le satan abiso batana biso bila kolobela ba makambo belé na batan un étranger comme ça qui n'est pas notre frère. Entre amis et un frère, tout le monde a dit que les choix sont clairs. Donc on n'a pas le temps de perdre Katumbi. Katumbi n'est pas votre frère, Katumbi n'est pas mon frère à moi. Alors dossier tout ça na moi assez na comment na sikoyo ndenge to bandi mandat oyo des bangi bandi ngo nelengi mingi parce que les Congolais nous tous se considèrent qui derrière le président de la République. Mais on commence notre mandat avec un petit souci, un petit problème. On n'a pas l'opposition. Opposition exatée. Chers opposants, je m'adresse directement à monsieur Martin Fayoul. C'est ça, évité. Fayoul, Mukwenge, Katumbi, Basangani, Balobiboye. Bakondimate, résultat, Seni. Qui n'est pas cour constitutionnelle en termes de la contester les résultats, la population à balabala 64 article 64 Naseki Mabandeli assis. Or la cour constitutionnelle, la cour a donné que 2 jours la recours n'a pas magambonio sur tali contestation. Mikolonga Mikoloni les 2, les 3, les 4, les autres ont les 40e de chers combattants. Les 2 ont les 2. Les autres ont les 2, les 3. Si les 4 courent à Kangi, part. Ce que Mukwengi, et là, comme ça, n'a assez. Moutouneti Mukwengi. Ola Sangani na Foyou na Katumbi. Na commis na Kasavubu Nyos. Moi, j'étais témoin. Tous les bureaux de vote, le 20 décembre, Mukwengi a vu voix mon corps. Katumbi a vu 17 voix. Kasavubu Nyos, Kassum a vu 17 voix. Vous imaginez? Foyou a vu 7 voix. Dans le quartier ancien combattant Mobimba, Fayoulou a eu 7 voix. Sur les 7 voix, jour à marche, on va organiser une grande manifestation, une grande envergure. Monsieur, avec quelle population? Et puis ces gens se permettent de le bonheur à la population. Quelle population? Il y a des vos qui qu'on a mis trop en garde, des vos. Ou à privé, ou à professeur, na respect à rayo. Na yena rangete, pour battre les batailles, na palais, baby, comment on a collé. Ils ont rangité. Nous sommes dans une émission.
toza na télévision moko ba respectaka mingi na pesi pe mbote papa na biso malua mais papa de Vos opposition bino bolinga bosa na biso chaise vide na politique chaise vide tu es na face B que Dieu vous bénisse assez nous sommes meilleurs journalistes face B c'est la mentale sur la face B on va qui face B face B à moi si nous tous au bandamanda nous allons revoir d'abord la constitution. On doit revoir la constitution. Ils allaient parmi bateaux. Pourquoi on va voter Félix Amans partout? C'est le tout premier président d'avoir 73%. Et surtout, c'est le tout premier président d'être élu dans la capitale. Il y a RDC. Depuis que la RDC, capitale, va reconduire un président. Soit va voter massivement. Un président place. C'est Félix. Et aussi nos élections, au Félix a organisé, c'est les toutes premières élections différentes de l'élection Nyons. Où ils ont inclusif, général, apaisé. Et surtout, assez, tous à la clé. L'élection Nyons, on a monde, irrégularité sans la caté. Mais à 90%, on a organisé des élections et l'équipe qui toque. 10% irrégularité, et talibi sauté. L'essentiel, c'est ni Denis Kadimatanga qui dans Monokonaye. Il est élu avec 73%. Très bien. Maintenant, c'est en opposition. Là, c'est ça opposant. Soi-disant opposant. La constance dans la politique, ça compte. Ok, merci. Peut passer la de l'économie. Micro tunaye. Lelo bolia lisusu na ebite bolia ki na mbongo aram. Parce que lelo bolia na modèle ni comment ni bope ça iso bolia batombo. Comment wana kenda wapi? Assez. Ya yambo na lingina tifé lo ko bande ko bajolo ba awa bazo bandila ngo toujours mandat na biso liboso biso ba congolais tous na bitide moko to lobaka awa ba président o biso to na voter ba bimakati ba imposer biso kaka ba président et ça langage est congolais, mais cette fois-ci, même le monseigneur Choli, monseigneur Choli, après entretien na président de Nika Dima Yassini le 31. À l'objet, la dispositif électoral où M. Kadimatia qui en place, je permettre de tricherie et salam. Amen. N'a pas retenir et le mot ah, Bishop Congolais te le baka, bateau tu n'as voté, ils étaient battus à mon abimaka. Et ça kaka au ben posé donc c'est que cette fois-ci na maloba il y a monseigneur Choli et Nicolas Kiseke dans ça vraiment élu. Pour la première fois dans la République démocratique du Congo, les Congolais vont voter président na bango Abima. Donc il Nicolas Kiseke Ozali premier mandat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier mandat là. Premier mandat. OK. Ce sont des années transition très bien. Yango na Tony Boy. Bogolia lisusu nini modèle nini surtout forme ni bozo préparer à Olia Mbongo. École, ba université, ba hôpital to même tout niki na Mbongo ni. Ah na Mbongo ram. Moto niki na Mbongo ni. OK, mais fallait pas bisa ba Congolais que tozo yi ba bino Mbongo na poto tonga école. Te ba yibi Mbongo te. Ba yibi Mbongo te. Peut-être les accords stratégiques de Robben na Mbongo. Non non, la Robben na Mbongo mokie. Ben pour yango etongama bandeko bazotanga non na mbongo aram na mbongo population ya mati mais yamo ke mbongo etonga usine ya Pajero en Afrique du Sud donc yango ina yeba donc mbongo wana ya mbongo ya ram o bazu mbongo ya ram o bazu ba Congolais tongi ba université donc oza na place bana mboka bozoka lobi ke mbongo ya ram bango nde ba université na place ya kotonga usine na Pajero en Afrique du Sud usine ya Sardine na Maroc wana sko bloquer le flèche nani na lobi na place ya kotonga usine ya flèche nani ke wa ba Congolais baza na kolia masango soki na Zambie ofoko baolia mbongo baolia masango o uti na mbongo ya Congo. Très bien. Ndeko di. Oseki ya po bobi ke mbongo aram yango bo yibi batu.
ketongela ngo lemba Ramo wana ebanda na tango ya Tshisekedi. Ramo wana. Ramo buganga ganga mbongo Ramo awo. Ebanda na tango ya Tshisekedi. To Ramo ebanda na FCC na FCC. Et ça aussi être là. Tant que la continuité de l'État, c'est-à-dire makambo beaucoup si vous continuez. Et ça te qui rame banda qui na ni c'est qui la yeli batoni c'est qui la tongeli bato ba izina mai so qui na lemba imbo qui ko finga c'est qui da makobonga fula mai ezobima c'est là na lemba imbo mai ezobima ti oh ebima répéter est-ce que ba imbo capital non c'est bazwa mais est-ce que ba yebi que fleuve za kotonda makasi voilà ndeni motif depuis 1961 fleuve za kotonda mai comme la 5 depuis 61 comme la 5 ce qui 9 comme ça tout à l'heure rapport il y a RVH ou bah petit rapport voilà qui na mycologie ya ba baza na cité à fleuve wana na nini et comme ça il y aura des problèmes makambo ya mai botika ko beta la masolo ya mai awa makambo mai oh mai les hommes matela mon fula mais tout ça na mboka oyo 18 ans avec Kabila a sonja ta mukolo mo ta tonga ta izina ta lukuta ya mai ata ko ya la ata izina ta ya o sala ka ta ba au pire Kabila sali ya moté mais moi la mboka tongo mukishi muntu zuba bilu mu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton ay quand même to mo fatime béton tout le monde a sali lemba yongo ukira na ngale makuna asali na soucia nini a prometaka na 2018 que Congolais formela eau potable nazo comprendre bino bolingi Tshisekedi asala nini nazo comprendre bino te donc nous ne sommes pas des menteurs tous allez bateau to le baka Tshisekedi na le bail le côté sans qu'on réaliser non soit le baka a réaliser ka très bien minute na biso zo kende parce que lenga pesanga micro pa ya papa ancien combattant oui tant on a besoin ancien combattant na sagesse na bwanya oyo zanango ceux qui lelo bazuyo ba cheyo pembeni ya mokonzi ya mboka oyo bo uzolo bake mandana liboso yango oyo ba conseil nini oyo kokaki komemela ye pour te population to bana ya ndaku oyo yazo kamba bazolela nzala po batika kolela nzala on peut ça conseiller à la télévision assez wana eza ya ye conseil moko ya ko oya mutuya na président de la république ezate panana pour la yebi boy président Fatou ndenge avandi wana azana mallette moko caché na kati ya mallette caché wana eloko moko ezana kati wana tozo bengango manifeste wana tango ko bimisango ndeyo ko mona misale ko sala ah c'est ça yango pourquoi na tunyo mutuna na po bimisela ngamo wana voilà c'est quoi c'est qui sage tokei papa et puis na silisi na lingi na sala ba débat mingi te ba débat mingi te eloko moko nga nazaki kozela na peso comme réponse nde yango parce que tant ba ndako lia ba mbongo ram yo kati no zalaki ndenge nini yo moko to betali ba kote bon awa ba ram wana nanga pe baliaki nga baliaki yango mbongo ba ko tongela ngo ba université baliaki nde ngai mbongo ya ram wana nde ko tonga université et tongi mais mon te wana vol et combien ba millions c'est ça non awa to yeli likambo mususu to yeli eloko ya ramte te mais yebaka yango koza en face à journaliste na zanga mutuna no so rotuna yo pa o émission ngana kanisaki aux animateur naebaki te ke oza journaliste très bien naebaki ke oza animateur parce que début ya émission nga nazalaki kolanda nde omoni siko match s'échange ntango sikoyo oyo oyebisi nga ke oza journaliste nafongoli miso ofongoli miso do na compliqué que là na début
Parce que le pas de vraiment, on a éclairé le téléspectateur parce qu'il y a des responsables qui ont parlé lorsque on est ici comme des parlementaires debout de l'IDPS d'abord. Au préalable, on est d'abord des combattants. Être un combattant, c'est un état d'esprit. Problème, il y a RAM, parce que dans mon BTCT, au BTPR, les combats RAM. Comme on est là, malam. Dossier RAM, n'a pas pays émergent, non, son monde. N'a pas pays, non, c'est ça, envoie à développement, ou soit le pays développé, les combats, les RAM et Zalaka. Et ça, d'une manière indirecte, peut-être à sentir quoi nati. Maintenant, pour être clair, parce que moi je suis beaucoup plus scientifique et je suis aussi beaucoup plus optimiste parce que je suis un combattant de l'IDPS. Je vous donne une réponse simple pour tous se comprendre. Le 5 ans, Félix Tshisekedi, pour nous demander d'une manière générale, mais particulièrement, toujours le sujet dossier Italie RAM. Likambo Italie conception, comme ça, Likambo RAM, et ça n'a pas bêté. Mais le problème dans Likambo Italie RAM, c'est quoi? C'est la faisabilité. Idée RAM, et ça m'a bêté. Maintenant, c'est là qui va matérialiser cette idée. Il y a RAM en soi, entre autres. Service, soit la télécommunication et d'autres agents, il y a l'État. Quant à c'est pour la question qui concerne, n'est-ce pas, la faisabilité, ensemble de toutes les parties prenantes, il y a eu un peu à manger, à boire. Mais ce n'est pas un problème. Notre deuxième mandat, c'est un mandat de détermination, et c'est un mandat où répondre aux besoins et attentes de la population congolaise. Ne vous en faites pas. Chers Congolais, on a parlé, comme on n'a pas cité, tout ça, dans le deuxième mandat, où Sengeli Fati a redevable pas rapidement, le Liban peut Asuka déjà, parce que Bissot Tozo qui est déjà directement pour nous chiter, le Liban Asuka. Le Liban Asuka, mes chers compatriotes, je tiens encore une fois de plus à remercier Bino. Moi, je vais voter Fati, Fati, ce que Sengeli peut voter Bissot. C'est donnant, tu peux essayer. Ce que peut faire rendre Bissot. À rendre Bissot, la banane, Congolais à la Kimia, gouvernement de Bissot Zoya. Beaucoup de monde a ministre ya malonga et puis a député nyonso ya magoi dans Alibanda. OK. Bon minga kono bezate IDPS toujours au pouvoir timo kono sokoyo. Très bien. Ndekolangaye. Papa. Je crois que c'est Ngozali. Et c'est ya makasi. Ya makasi. Talasiko caméra le belasiko ba congolais j'irai pas na bango vous préparer nini to bobongiseli bango ni. Bakongomani nyonso choix bosalaki ekoke pamba te bosalaki vraiment choix ya kitoko na mandat oyo tobandi kolele kozala te naza sûr que Félix oyo biso nyonso tovote aza na capacité ya koréaliser maloba na ye nyonso makambo tu oyo alakaki bana Congo à réaliser malgré Congo awa tozaka kolela o social parce que yango nde batu ebele bazolobela social mais tout ça déjà na kati social ezaka lipa na kwa santé yo yebi que santé universelle ça social. Vous voyez que gratuité de l'enseignement, c'est social. Vous voyez que nous sommes là, nous sommes dans le mais c'est social. Social, les accords lipatin, tout ça déjà dans le social. Mais nous avons lingi kolia, vous avez l'amitié mais coquille, vous oubliez. Parce qu'il y a un monde où il y a social, mais social ils a déjà. Vous faites l'amitié mais coquille, nous sommes les ok. Très bien. Au passé micro, il y a Bano Asuka. Bon, merci, papa journaliste. Vraiment assez bon il n'a aucun comme ça en très bien ouais bon pour nous na lobby na ba congolais tant moi nazalaka na libumu azalaka mutu moko ya mama moko mais tant moi na bota makakoma ya batutu Félix azali a IDPS te azali ya Congo mobimba akosala volonté ya peuple congolais
yango nazokosenga nakoloba bino ke totya ye maboko tozala vigilant parce que bitumba nano esili te toyebi oyo ezokopase oyo tokoki kolobimisa yango na télévision na plateau ya télévision te nakosenga ke un combattant il faut etikala kaka lisu likolo ya lisu tozala vigilant bitumba na biso nano esili te et en plus bloc gouvernemental oyo ezosalama sikoyo ekoya mpona korésoudre problème nyonso ezali kotenir na vie sociale ya congolais ezali lisusu oyo asangisa te lelo gouvernement oyo tokosala parce que nazoyeba ke tozali déjà majorité na parlement très bien tokobimisa premier ministre omona mabulo bazoloba Kinshasa comme sable Bokassa Kabambar victoire eyali désordre nyonso wana bato basalaki po ekoma bongo toyebaki ke bazalaki bandeko na biso mais babandaki kofinga biso na ke tokufa mais tolongi bango. Ok, ndeko na ngai liloba ya suka kokabwa na émission. Excusez, oui. La personne meilleure venue na tous les techniciens figuristes de la ville de Kinshasa, hein? Sans oublier Kwani, hein? Tous les figuristes de la télé, la biso na Kabalo 50, hein? Bisape bango bati ko melape batu ba monter. Baso bisape ba monter. Bisape honnête côté la biso. On a eu pas jeune abino. La yebi tala biso ko tubo. La bilisa ba secteur bino bosala. Alors, la bisa bango ba monter les onyoso, hein? Il y a autre chose un état de droit. Il faut mutunyoso à travailler convenablement de les lois exaucées. Très bien. Lilo basuka ndeko na ngai ya kokabwana na mission. Liloba nanga ya suka eza ya koloba te ke peuple congolais na manda oyo baosepela makasi nayebi si baosepela makasi parce que eza na bato oyo bazoloba ke président azopromettre biso me aosala te oyebi ke meme papa soki demande moko basengi meme mbongo moko atika na ndako soki aza nango wana te aokende mosala mosala mpe soki ozwi te okozonga okomprendre c'est que président oyo eza na motema na ye nde azoloba na biso mais moye esalema bacomplication ezalaki sikoyo na manda oyo nyonso ekozala réaliser yango liloba na ngai. Très bien. Merci assez. Narasi na bosani te. Bon, il basuka na ko bisa ba congolais na ba congolais za yaki ba pesa président Fati confiance. Narasi boyoka ba métro. Bolinga ko envier Europe ba métro, ba Thalys, ba TGV. Mais narasi de bana surtout mutu bana ville à Kinshasa. Botamula, boko na gare centrale. Bozoma taba métro. Et à la histoire. Naransi RDC, élévation et RDC, ils appellent élévation Afrique Mobimba. Donc, un métro. Naransi, baroga qui peut, ma voiture aérienne. Il y a déjà la carte ville à Kinshasa. Donc, social, Naransi, ils ont les bons. Mais beaucoup vivre en nous, beaucoup seka. Naransi, beaucoup mandat moussus. Très bien. De Kolangai, le lobaya soukana. Non, assez. Pas dans le lobasou qui s'est raté. Il y a Kokabouano une émission. Le lobasou qui s'est raté. Parce que je continue toujours à roloba pour la roloba. Au bout de la domaine de la construction, ils ont une étape moins à rapace. Fondation. Assez. Ils ont une étape moins à rapace dans le domaine de la construction de la fondation. Ce que le Congo doit retenir, il fallait que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ait un pouvoir dans beaucoup
pour banana kotia ba jalon asi ba prédécesseur ya Tshisekedi ndenge batike mboko yo ba congolais to ko lobati moma dans na esprit vraiment ko ya bankali to ko ba mamsu to lobati parce batike la mboko place mon kon tombo la jole mboko mais le passe pe to zali ba congolais bazakimia au moins ndenge tout le bana conseil des ministres j'ai eu la confiance du peuple on doit travailler dire pour que les Congolais wana ba retrouver et le coup bango aussi là wana à se permettre il faut baser là au moni conférence nationale souveraine et prévoir makambo belé pour na intérêt ba Congolais na lobi na yo on doit aller na 4e république faut makambo belé et salama la 4e république rouge. Très bien. Papa Nangaï. Nazo se rappelé quand j'étais en dehors de mon pays, le Congo, Malbamoko, Félix Alobaki. Je vais satisfaire tous les Congolais. Je vais satisfaire tous les Congolais. Je vais faire les Congolais des millionnaires. Nabusa matena bien bien. Naye namoni mandat ya liboso et sili. On discuter. Si on a vivre deuxième mandat, je suis sûr, je me rappelle sur ces paroles, ça va se faire pour ce deuxième mandat. Très bien. Bien voilà. Kulutu, le sage, parce que tu reçu qui c'est pas dit kanko. Moi liloba ya bokabwa na émission parce que na début on a la façade mususu. Akatikati na yako bimisa siko longi na ngai. Utuni azaka melo to azaka melo yote. Orke kamelo azwa couleur eloko ya. Parce que juste on a couleur nini. Na saisir yo bien siko. Soit service sur la zalaki et l'effet dans la place que ça va combien. Na kanisi lilobo sengenga na lingina loba boui. Très bien. Liloba nanga suka. Parce que ba peuple congolais bazalaka na niveau moko très bas. Pour balobaka pour bazaki komona toujours échec bazako vivre bien te mboko yo toteka ngo mais na éviter bazaki koloba ndenga wana pona ni toteka tokabula mbongo so bateki bakaboli mbongo balinga okende wapi lisu cela veut dire pas nanga tozui président de la république oyo nzambe apesi biso ngana ko benga ye aza panafricaniste ya liboso na Afrique pe na Congo to senge pa na nzambe abakisela ye ebele na mutu na ye po abongisa mboka na biso makambo ya toteka wana ese sili okoloka mutu mosusu akoloba te toteka mboko. Très bien. Yango na pesi lisusu sans oublier na président ya seni oyo a organisé qui élection tata wana aza scientiste modèle Assad a organisé élection. C'est pour cela au monique mutuana zaki na esprit ya nzambe mutu moko asali mobulu na Congo te nzambe na biso apamula bango. Très bien. Mboka na biso kende liboso mutu asuka ande kodi kanku ennemi ya na oboya kotanga kompo na créer ba polémique moi liloba ya kokabwana nayo po yo linga liloba suka te balobi toute autorité vient de oya fatie utina nza peuple la kisia yango papa peuple la kisia yango bote balobi peuple la kisia yango pouvoir fatie utina nza lokola pouvoir wana utina nzambe faut tobatela ya yango tolobi combattant nyonso congolais nyonso lisu likolo ya po ba Moïse wana bazala tubaje o bazolinga basala na kati ya ko
biso tozali na bango maye tokokende na bango ntina suka bana mboka bipai nyonso bozwami. En tout cas nazopesa congolais nyonso né de père et de mère merci bipai bozwami. Pourquoi bolakisi lelo ke Congo ezali ya peuple congolais ya ba de père de nazosenga basalelanga monima mibale moko ya Noël Tsani moko ya Denis Kalima wa Seni basalela ba monima bato wana bazali important makasi po loi ya Tsani tokende epai tozonga epai loi ya Tsani ekangi katumbi kati na kingo makasi boye to bote congolais nyonso na biaza ndeko na biso foto vote soso ya mboka oyo tobengi soso ya faci be zuba bilumbu be momai wakaninda be mukisi muntu be papa gratuité be président le plus costaud du monde be le plus beau d'Afrique be na autre monde abandi osala ndio diminuer ba charge to adiminuer pour la nuit boza tellement bon diminuer te moi mbote tala pour na assez zera émission c'est ça omoni munene ya Kagame munene ya Kagame eza munene ya Rwanda omoni munene ya Tshisekedi eza munene ya Congo kanga obomba lelo boza eza munene ya Congo eza munene Congo eza munene amesala pe makamwa minene eza pe makamwa minene na pesi bana na mbote tia na bébé Palmira bébé Junior Samuel et mon cœur à moi qui est mon séca. Très bien. Il parle aux hommes mbote ebele. Meilleur venanga chef de l'état moma wakani na mukisha to soba bilu fatibe. Béton. Na pesi na moi chika. Vraiment chika maman Denise Nyakero Tshisekedi. Bote. Na pesi na maman Marti Kassalu et pas aux hommes mbote be. Na kobosa na te Billy Manoua. DG il y a chaîne autozami à mon boss et pas aux amis on est bisiko la pesio ba merveille nanga mbote zali bisiko zali na bosanité na bandeli bien patron ya chaîne FM TV Billy Malou à force tranquille na tchaka lobo na motema na bosanité ba merveille nanga et pas ya maman Denise Kadima Mukadi pardon maman Denise Mukadi maman asimbi DGI maman wana saye na ebité ba maman ndenge wana so baza mitano kana kati ya ba entreprise allez-y comprendre ba meilleur vœu nanga pe na ba technicien nyoso ya FM TV ba meilleur vœu nanga na famille nanga wala na ba yini nanga ba lininga te na motema nanga mula toujours bijou mulanga toujours présente de moi de tout le temps de tous les jours ba meilleur vœu nanga na mamisa mokomele nazo répéter maman wana kangaka château rouge vandaka eko magaya yo ba renaka pe na ngonga la bango on la sac tambola ka na sac abala ko joie château rouge tambola ka na et monsieur Sili match Sili lingaki yo mingi Janina Dama nsajala kalamu. Taba ndako beba pakiti za asubuhi pakiti buka la